Bon dimanche à vous mes amours, Naouti déjà église, là, je suis à la maison. Naouti c'est ma copine, Naouti c'est Baoyanga, Babenganga, toke bondal, toke liangolomo seka, Bamelaka moi savana, Bamelaka moi Bavaria, Balera Mongolo, Yangonde tokenda nango quoi. Naloba kaka kabele tikalaka bilambe tikala mais ya libumde tokenda nango. Bon dimanche à vous, mes gros bisous. Très congolais, encore une fois en deuil. Eza pasi, eza mawa, bandeko nanga bo moni dernière vidéo, boyoki maloba nini, ondeko na biso, asali nini, alobi bandeko nanga, landanga tina suka, ndeka tomesana opesa ba information, bolanda vraiment tina suka, toye banan. Shalom à tous, c'est moi votre humble, la servante de Dieu, Inès Nzembani, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Bon week-end. Natombeli bino nyonso zambalola apambola bino. Sans plus tarder, bande konangai ndeka na loba ke soki likambo ezali boko bando mona ngai yangwana na ye. Nae poto solo là. Merci beaucoup na ba partage, merci beaucoup na ba commentaire, ya batu oyoyo on a pesaka vraiment confiance, o pesanga confiance, pardon, ba o pe balinganga te, ba o ba finganga, tellement na ebi binote, vraiment l'amour de Dieu et le babiso ke to linga mutu nyonso parce que Nzambe asala mutu nyonso na elilingi na ye pona ko kota na sujet na biso bomoni ba video ndenge leki bomoni dernière vidéo ya ndeko na biso oyo auti kokufa esali pasi esali mawa eza na okande na linga otika bino bongo te information soki ezali, pourquoi pas na partageant on a ba oyangai, pourquoi pas na ebisabino nini vraiment ezoleka. Bomoni ba vidéo ndenge leka ki bande konangai théâtre baza lisusu na matanga théâtre bakufeli lisusu. Bon, tellement ba bato ba sepelisa biso na bino na tika bino te na ya na moke Nayaka ko informer bino que notre artiste n'est plus notre artiste comédienne. Oya banda o tourner na groupe ya Marie-Hélène. Kombo groupe esika banda ko jouer eza groupe de réveil ya maman Marie-Hélène. Marie-Hélène, j'espère bino nyonso boyebi oya banda o jouer na ba divorce. Ndeka nzamba sala makambo na ye asala groupe na ye esika banda o tourner dernier moment na ye yango wana ba vidéo oyo asalaki esali pasi esali mawa. Pourquoi toujours na bandeko na biso ya théâtre bandeko na biso bajouaka vraiment théâtre bazokende très tôt bazokende avant kolanda mwa ba source babike batu misu balobi pourquoi maman Hélène a kufela vraiment batu ebele famille na ye utaki okufa siko moko ya groupe na ye uti okufa. Première vidéo to sali ezaka pona to informer bino mais soki tozwi lisusu ba nouvelle tokoya lisusu poto yebisa biso au juste ezalaki nini. Kozonga na video na ye onatie j'espère bino nyonso boyoki nini ondeko na biso alobi na kati ya video wana abi nyonso etikalaka kabelo etikalaka bilambe etikalaka voiture etikalaka mais oyo nyonso ekota na libumu tokenda nango oui tokenda nango ezalaki video na ye ona monaki ndeka toloba dans la vie ekoza mutu pe tongo etane abike non nakumisi Nzambe parce que apesi nga pema ebele balalaki ba lamuki te
me nga nzambe asali nga ngolu nalamuki. Donc ezaka bandenge ndeka tolobelaka nde tolobake liwa ka nzambe mutayebi liwa ka nzambe mutakataka asala makambo na ye na ndenge na ye mingi balinga te balobaka eza tokolobaka nzambe mutapesi abotoli mingi balinga yango te mais c'est vrai ye moko aza maître ya temps mpe ya circonstance ye moko ayeba kopona nani oyo akotikala nani oyo akokende bandeko na ngai eza kaka po toyeba ke amusu po tobosana ke liwa ekokoya tobosana ke mutu musu akobotama obotami na o bien mais omona moi quelques jours to quelques années ofanda mokili bien mais tango ekoma na moment moko mona ozofanda sute ndo ozalaki santango eningani ndo bando tambola makolo mibale omona komo tambola likolo moko ndongo bando pema na o bien okomo pema mabe na ebi mutu moko asali inane deja oto yebaki aumelaki na koma tellement ko umelelekaki ezaki awa vraiment na Allemagne esika nazalaki tozaki na espoir ke tellement ndenga zo umela ba famille baluki bakoti mabondeli basali nyonso mais jour tango kokaki ndeko wana auti kokufa awa na Deutschland. Donc ezaka pona olobake toyeba kotambola bandeko na nga oyebi dans la vie eyana batu misu tozo tambola na ba ignorance ebele tozo yeba to juste lobi nini mtekokoya ba surprise a lobi nzambe ka mtayeba hango oye yaka lobi selma chekise biso toyebelo te to omona ka neti basoso ato mibengi nga na apongo mo mona lobi na ote ato forme ndenge nini ato tangi ndenge nini o se forme ndenge nini o sali makambo oya bien otangi mais avenir appartient au Dieu ye mo kamta ye bien biso toyeba na biso elote ya ona kamo abatu misusu tango tozo tombama tozo mimona kaneti biso toleki tozo finga baninga ozo blesser muninga sans pitié oyeba te ke loko na osala esa muninga passe nde na ofinga muninga boye esale passe eza batu misomona bafingi ye atali na eka mesali e passe ba blessure intérieure e bomaka nde na bina ko informer bino lisusu toyeba ndeko na biso nini o esali ke akufa eza na bato bazala na ye basolola ipe na ye tout ça ndeko na biso atiki mwana na ye moko kaka ya mwasi pona mona pe bato théâtre mingi bazaka na bana penze belete bazaka bana moko mibale tout ça yatiki fina e moko oya utaki kozwa diplôme na epe ya classe amwa muke vraiment to mona ke on a ba Facebook mais malheureusement nzamba eko décider ka ndenga sala makam na e Mireille akufi Mireille azali soute so botali elongi nde na balancer ba photo j'espère que ça na batu misu ba yebie et a batu misusu ba yebie te po azaki vraiment misusu a joa kana groupe moko msu na banzonzi nga kota na ete et puis lo moko ezake epesa biso mayele makasi boyebi na vie eza makamu susu omona ozo sala na yo osala bien ozo ya na ba télé ba otalo na ba télévision comme star mutu nyonso ayebi ozo mona ngo bien mais ce que ba komilengela parce que longi na biso tango ezo kende longi na biso tango batu ba omona ngo partout ko se protéger ponga tano nazo ko jouer tout ça bato batala biso to yebi bangote il faut ko eba ko protéger batu musu bakenda na bana banzela mususu bakenda ko se protéger mais yo soko za na protection te babi ke soko zali malili za malili soko za moto za moto zala na protection moko za makasi na prière nde tomoni ndeko na biso abike na uti église oui esali biso bien parce que bando luka quand même elongi nzambe ngona ngana yebisa bino bandeko na ngai boyeba
soki tozwi ba information to ya lisusu ezali ya muke o ngana na solo na bino parce qu'il y a beaucoup de gens yo lobaka mingi siko bolingini natika ka ba photo ba video ezoleka na lobelo te na informer bino te non fona loba elo nini elekaki soki pe ponga na lobelo moko nga ba video na sala yango te soki pona soki ndenge ni nde bokansaka na non eza kutu posa la ngo posa la nga pete mais na sala yango mingi eza pona profiter kopesa bato conseil parce que ça beaucoup de buzo batozo sala na internet to bosa na ke nzamba azali a omona biso to bosa na ke photo tambola malamu pona bana biso baza malamu to bosa na ke liwe zali to luka aka nzambe na tanga pasite to kenda aka to mona mukolo azolanda makamba buzoba loko pesa nga kanda yangwana poso to kena ba site wana ba chaîne wana mususu boza kona respect bazolakisa bino makambo ezanga tina me bokumisa bango nga na opesa bino ba information bie bofinga nga nzamba lola pambola bino nyonso bofinga nga nzamba lola alimbisa bino parce que na sala ngone tension te boyebi lisumu pe koma lisumu etala manana tension donc intention na nga boyebi yangote na yaka représenter bino te longi na nga po bomona mais na yaka pesa bino information na yaka pesa bino ba conseil oyo kosunga bino na mokilika na vinde to vivre spirituellement to ebandeni akobunda kana bitumba molili parce que oyo koya lobi ba okufa baleki biso na elo do biso to leki bango na elo kote bandeko nanga bomoni lombe mwasi mbinga yeyo akufi bo biso nde to tikali to leki na nini yo soko monika vi na yo lingo changer ngo to pona mukolo vika buzoba nzamba limbisa biso nzamba batela bino babone na nga nyonso obozaka na pona ko soutenir nga nzamba kokisa posa ya motema na bino je vous aime beaucoup soki information musu eye na ozanga